Ce que tu as na Tekino Malewa, Nazaki porte-parole. Direct Mboka. Kende kuna porte-parole. Faut dire ba kanja, tu vois porte-parole comme ça. Est-ce que vous faites un bon de ton déni? Ah. Oh, tu bien battu. Concert battu. Il y a des gens qui fleur, toi mon nana. Fleur, ngana ke, fleur. Yo porte-parole fleur. Ah, ngai tanzoto. Luketo ndire mukati mila bebe fleur, toi mon nana. Fleur. Okolongwa mvumo na biso. Donc parti na ngana ewana e batu babanda kusepela na ngo. Donc na jouaki na Grand Star et puis batu bayeba kinga ebele. En tout cas, moli moneza na kimia. Basi baza na poto eza lola te. Tozalaka na motema. Nakosenga na bino bandeko na biso ba mama ba yaya baleki mundele azanzambi te. Kale même mundele wana tie mutuka atie pe rétroviseur pour kotala sima no tosala accident. Vite. Donc il faut ba mindele ba sala banquette ba yeba akufi na nini eloni esala ki appliquer crise. So ba sisi banquette na bango na résultat o bakozwa nde sikoyo bako libérer corps ba pesi ba artiste comédien ya kuna nde bango ba sala programme ebembeyebo. Biso tozela ka programme na bango kuna po biso toza près déjà ya makamnyoso. Taka nde to décorer de to vandi tozo lala awa tozo fanda awa tozela ka bango kuna ba pesa biso programme comme ça biso to ke nous aka accord na biso to tchango na 50tenaire. Bali tolanda pe liwa pe andeko epesa biso pe conseil. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na raye. Solselo matondo Naibalika kibakunda viva Na bezo matondo Wapayo pakulinga mafuta nwasika Nangalili susua Wapakulinga mafuta nwasika Nangalili susua Hala wana na no Imasia kumelega Imasia kumelelele Mama Normalement, toza na matanga
oyo akufi aza trop cher mpona nga et puis mpona monde entier mpona Congo donc eza mpasi kubungisaka bato oyo bamesai na miso ya bato et puis bamonima oyo alobaka ye moko Franco grand frère nalingaka ye makasi mais lelo atiki biso matondo ezonga epai ya Nzambe ye nde moto apesaki biso ye mpe moto apermettre tokoki kokondane Nzambe te eza nzela ya biso nyonso c'est ça ndo moni toza kose retrouve awa bible ezoloba bolela na bao bazolela eza na ntango ya koseka eza mpe na ntango ya kolela totali yango na Ecclésias 3 nde eloko bon souvenir nini garder pour le bon souvenir c'est un bon frère ntango tozosala bacampagne ya Stade de Martyr na évangéliste Claude Kabundo Alesa nazali kobenga ye de loin na poto asali sport abengi bato na ye ere moko abengi ba 2 minutes na petit na ye moko basali ye bamonte atindeli nga na bando olekisa yango na télévision awa soki totali parmi baplein ya Stade de Martyr frère Jani Fay acontribuaki mpona kosala appel et puis eza na bainterview ebele nakumisi kaka Nzambe o nazolela na motema na ndenge ya mwana mobali aza vraiment simple aza vraiment social et soki ovandi na yo ezaka ya koseka dernièrement nasalaki appel natie basololi na papa Walesa nalobi quand même ozosala mpe mosala Nzambe visionnaire quand même bosola na yo oyebisa ye mpe likambo na yo lokola aza mosali na Nzambe abondela mpona yo natia bango basololi c'est un bon frère tokomaki kosambela na ye mpe ya Walesa ezali mpe na periode moko akweyaki aladi tobengani na ser la brine mpe mais Nzambe alimbisa ezaka mokili ozwaki chance ya kojoue na ye najoue na ye na Voyant soki otali Voyant titre ya film Voyant soki otali na Tekino Malewa nazalaki porte parole aye kotunda tosala interview yango na tableau yango tosala yango na kanda loba nano yo moto oza porte parole ya mouvement soki olingi banda olobela orchestre na kati ya kini awa bato tu bayoka yo nde moto okuta aza bomoni porte parole na biso ya orchestre kwa bauta village na koko na biso ye porte parole vedika bauta bakoma nga naza monoko ya orchestre wana nga ndi moto nalobaka bamakambo nyonso biso namoni otela na TV osotala TV me oyeba ye zala mayele bapani direct mboka akende kuna porte parole mfondire bakanja chiko porte parole ngamusani ese mfunga za mbonda tondeni to bengi batu concert batu ko yate na mawolo flele to monana flele ngala ke flele yo porte parole flele ngai tanzoto luketo ndere mukatimbila bebe ko flele to monana flele okolongwa mvumo na biso ngana bandi yambo ya kata yo fozala nganga mabelelisi ozomona donc parti na ngana ye wana bato babanda kosepela nango donc najouaki na Grand Star et puis bato bayebaki nga ebele en tout cas molimo neza na kimia sinon conseil nini okopesa na basi ya poto ba acte oyo mwasi na affiché par rapport à notre conseil juste okopesa na basi ya poto basi baza na poto eza lola te tozalaka na motema nakosenga na bino
bandeko na biso bamama bayaya baleki mundele aza nzambe te kale me mundele wana atie mutuka atie pe rétroviseur mpo kotala nsima noki osala accident tozalaka na motema likambo wana eza kaka na frère jani te nazwaka bakan wana ebele tante naza mwana ya évangéliste Claude Kabundu Alesa na barequête ebele ya bato mwasi moko abenganaki mobali okotala ata bolingo ya bana oboboti te okotala ata nzambe wana lola oyo akeli mabele na se mai partout otali bolingo wana te ngai nasala constat moko nakeka Brazzaville apamba awa na Brazza nakutani na ndeko nanga moko congolais awa tobanda kosola te me ngai nakendeki na esika moko kala wana baseri wana bwati bayambi ngai na bakonzi moko boye namoni bapetit sere na biso congolais nayamba bango tozalaki na bango na bondo nasengi bakonzi wana baede basombela bango masanga namonaki quand même bandeko na ngai me mpo na nini bino bokomi na poto tobosana te ke après poto lola ezali après vio tozomona na oyo lola ezali nazosenga nzambe ayokela bino mawa outi na mobali na yo na Afrique bokomi na mboka mundele akaboli bino bosi boyokaka bango bakabwani bango bakoko bimisa internet me bana utilité basalelaka internet mpona koganye vie me oyo ya biso internet kosupose buzoba kofinga kotonga koyina kolakisa mitakala ndeko na ngai eza vraiment bonzambe te eza bolingo te nzambe alimbisa bino eza vraiment pasi kobungisa motu boye nzambe ayokela bino mawa bandeko bozongisa bolingo biso mpe bandeko mibali tolanda mpe liwa mpe ya ndeko epesa biso mpe conseil toyeba ndenge nini ya kosala relation na bandeko na biso tolingaka nzambe adirige biso tosalelaka nzoto te nzoto ezosalisa biso baerreur tosenga molimo omoni Goliath David mpo akweyisa Goliath mpo azwaki Saint Esprit bandeko apoto. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Tickets disponibles dans les agences Rebank et Illico Store. Ya basi na ya mibali nazo akize mutu moko te biso tutoana mabe ya malamu bazali me bandeko bazosala plus makambo ya mabe mingi boluka na Saint-Esprit bo se repentir bolaka suna nzambe te parce que makambo bosa ba obenga biso makambo ndenge ba benga bato ba homme animal conscience ezati mais nazosenga nzambe ya mawa tellement boza bandeko na biso ba corps du Christ bo se repentir bokomona loboko ya nzambe basi na poto mibali na poto botala bisika touti ti tokomi wapi tozokende wapi na bizaleli ya boye engambe ya mobali boye artiste munene boye papa gentil papa social boye yo moto osali likambo ya boye ata yo moko mwasi ya moninga fete tindenge ozolongolela mbabo ota ata nzambe te azomona yo tindenge ozosala yango mpe ngala ntango moko ezalaka ntango naosambela mpenza te so nake kobima na mwasi moko boye naovivre na copine naomona ndre ya olanda nga na nsima aomonanga naobanga naosalela likambo yango na kimia te
tellement que nzambe azalaki na nga besoin bandaka bozongisa bolingo nzambe boza bana nzambe boza bana sata te boza bana nzambe po jésus ayaki mpona biso nyonso nzambe apambola bino wa message vraiment ya makasi eza te boyoki toda na dei tokufeli icône ya théâtre nga abengaki Jani Faye mon maître Congo tolela nde tolela na est nde tolela mpe na Congo bimba ba Jani Faye aza faiseur de star moto asali bastar ebele totanga bakombo te mpo eza important te corps ezali nanu na maboko ya la police si tout va bien lobi mardi so bamoni eloko te na corps avie bakozongisa corps na maboko ya baartiste oyo kamoi bonda présent molai vie baza bele barapport firenze baza wana basida bilele baza wana bamak la richesse baza wana baanse baza wana baza ebele ontanga bakombo te comme ça bakosala programme po bakita na ebembe na Kinshasa baoyo bakozala délégué ya kokita na ebembe tolela makasi ya Jani ataki muta désordre te napesaka conseil tina ndo akabola na mutu te akabolaki te nzonzingi nini tosangana tolela Jani Faye po eza makambo oyo ekomeli biso ya Jani Faye c'est une icône oyo lelo ata exemple à suivre yo ozalaka motema mabe gentillesse nakoyeba kopesa passe na monde amo lelo bavie ebele na théâtre okoza mpo oza na ye me awape afina awape opase te mais Faye sikoyo ana opesa passe oketika na tournage asengi yo na mbongo asanti mpe mokolo tournage eloko wana fo ezala etika bato ebele na mitema epe eloko wana nga na zongo mpo na maître na nga mosu ayebi nga nafongamelaka motu tuso nazwi cope na nga makenga bafongamelaka nga te eloko makasi nga azwa paje ezali kozala bien na bato na vie asekaka kaka na asilikaka te aza kaka motu asekaka na bato alingaka kimia pese azali ibrahim kalemba petit na ye ntimba ocontredire nga te mpo epa yebi kati bien toza ebele oyo tokotanga bakombo te donc tolela ya Jani mais tokope bolamu wana oyo azali na motema Jani Faye ndenge akenda poto tande bato baolela Jani elo oyo herman kasongo na Canada basali stricti na baali oyo ya groupe évangéliste na bandeko na so bakandi baakuna baolela ya Jani na pesi na nga Ramsi Nzazi okenda fuli ti mimi ankame groupe évangéliste basali toujours stricti baolela partout moke baolela Jani parce que azali mutu malamu mbali boto comédie akufi na poto boki makambo wapena po contredire nga te donc ezali mpo azali motema malamu mingi tozela kaka toyeza corps avie ti bandi tokosala mpona tolela ya na biso voilà quoi toza na matanga awa toza na siège na biso matanga ezosalama na siège tozopesa communiqué oyo mbala na mbala bato nyonso bayebi siège ya Chic Lwenge eza na Popo Kabaka Ethiopie na Echecheri toza wana esika matanga Jani ezali côté ya bajani ya bamama na bango bazosala pe matanga biso so totalaki par rapport ya distance ya epa na bango donc topréféraki totia pe awa bon jusqu'à présent bango kuna baosala no programme ndenge tozokela bazoba il faut basala no banquette talaka mundele mutu akufi na ndako abeli te lo mote mutu akufi kaka bongo de mort subite donc il faut bamindele basala banquette bayeba akufi na nini eloni esalaki ke appliquer crise so basisi banquette na bango na résultat oyo bakozwa nde sikoyo bako libérer corps bapesi baartiste comédien ya kuna nde bango bakosala programme ebembe yebo biso tozela ka programme na bango kuna po biso toza près déjà ya makambo nyonso taka nde todécorer nde tovandi tozolala awa tozofanda awa tozela kaka bango kuna bapesa biso programme comme ça biso tokende zwaka accord na biso totiango na cinquantenaire Maman Tamali ozalaki groupe na Jani Faye oui tozalaki groupe moko est-ce que ozwaki chance à jouer na ebele na joie na Jani ebele souvenir toyebi ke moto azalaka na malamu azalaka mpe na mabe na ye mais Jani azalaki bien asilikaka te asekaka kaka ngai eloko emakanga ezalaki na bato mo baotaka ngola bazalaki na besoin artiste mosusu nabengi artiste ana ya asali minene akomotuna tuna bakestion ebele namoni artiste ana aza na tante ye nalukela bio mosusu oyo luka kasi mosusu naye kobenga ya Jani alo ozapi ya Jani oza oyo naza na kasavubu babi biso toza na planète J ya njili bato mo baotya ngola bazana besoin no makasi o boza wana ye toza wana na ministre Jani akita wana donc simplicité wana etikalanga ti lelo
simplicité netikala ngati lelo. En tout cas artiste comédien so bozui exemple ya Jenny ezola bien. Azaka mta polémique te, azaka mta koleka na émission ko finga mutu te. Donc azaka na ba orgueil obiso ba artiste tozala na wote. Biso lelo artiste ezaka so sali kombo okomi na minene mobo. Okokuta na mutu bo banda na ye yo zui succès liboso na ye okomo moni lokwa ze lokote oyo zui succès. En tout cas artiste tozala na simplicité. Simplicité de ça la mutu, orgueil ça la mutu. Merci beaucoup maman. Merci. Pona bandeko baza na posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse zo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingaka lupango mezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozalate? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi baza bandako a basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalendelembe numéro 256 botunika la flat Hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino be explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o boni to tili bino na se. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, c'est votre frère Père Condé Israël. Nous débutons l'année 2024. Dieu m'a mis à cœur de répondre des événements sacerdotaux sur la ligne de prière. Écoutez bien, commencez à te faire enregistrer de maintenant. Tu te fais enregistrer pour le service de la haute spiritualité. La Bible dit, il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Il est celui qui délivre de toutes sortes d'esprits. Il est celui qui bénit. Alors n'hésitez pas de nous appeler maintenant avec ces numéros 0033 7 66 27 40 02. Alors nous débutons l'enregistrement et le service. Nous clôturons le 8, le 9 et le 10 mars dans la grande salle Chinagora ici à Paris. Alors faites-vous enregistrer maintenant. Là où vous vous trouvez, n'hésitez pas, envoyez vos requêtes. Deuxième chose, écoutez bien aimés, nous sommes avec nos bien-aimés de Guadeloupe et Martinique. Le 16 et le 17, nous sommes à l'hôtel Le Caraïbe en Guadeloupe. Faites-vous aussi enregistrer. Mais bien-aimés de Martinique, nous sommes le 23 à l'hôtel La Bachelière. C'est là où nous allons prier le 23. Que mon Dieu vous bénisse. Mbotena biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele. Dans la pharmacie et la formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie, et puis dans le master na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour le traitement il y a un tampon, bandouta, ride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, pour quoi associer gel douche, pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux pour ça les huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Nous avons un parfum na biso au to sali à base ya banzete na biso ya Congo.
spécificité nango ezali kokitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicament tozali na méamycine sirop comprimé oyo ezali kisi na biso ya bamibe balevure eza anti-poison ezali kotraite baproblème nyonso ya libumu. Tozali na kisi na biso diazostimile oyo ezali kotraite différentes formes ya impuissance sexuelle totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kisi na biso zingenalis supo na comprimé oyo ezali kotraite différentes formes ya hémorroïde interne na externe ezali korégulariser pe cycle ya bamama. Tozali na kisi na biso sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso méamycine crème oyo ezali kotraite différentes formes ya maladie oyo ya ploposo bamycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladi ya mpesema palata epai ya bana na maladi mosusu ya loposo. Tozali na diazolex oyo ezali kotraite différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ezali pomade oyo tongoli kombo ya papa na biso tondeli diazolo. Tozali na méamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension ezali kotraite hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome, bafibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali koneutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na